Mon thème, voilà. Très cher ami Gaulois, Abakouk, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne Bolokoko officielle, la chaîne d'actualité. Merci de vous abonner, merci d'être là, surtout merci de partager. N'oubliez pas de commenter. Hein. En tout cas, nous sommes là pour vous. Tozana pour nous la bino musala. Bino nyonso bolingaka biso biso pe tolinga bino tellement que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino boza ebele bolandaka ba vidéo nanga boza ebele boza ko s'abonner boza ebele boza ko partager et surtout boza ko liker. En tout cas, merci Nabino nyonso bolingaka et merci à Sam Coucou le nécessaire motememe coucou un grand merci na Mama Zozo na Inde, merci encore à GG Kamanda le précaré du chef et pourquoi pas na ba nyonso balingaka bolokoko na pesibino bambo tembo 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 te. Je suis la maman de bébé star Dorcas bolokoko bombo comprend ces derniers ce bozo yoka bozo rasad, c'est parce que maman Monique Aza bozo sa musala, je dois m'occuper, il y a moi pour s'occuper naie. Donc quand je travaille, les autres à côté pour ne pas qu'elle est là, ceux qui à moningate. Voilà. Na lingi bino mingi ya balobi nanga mutu moko lobi nanga en tout cas dodo yaka noka naturel. Oza qui toko sans beauté. Excusez, merci Nabino en tout cas. Na linga bino mingi lobi tozwa ki bongo fin ya complice en tout cas tozwa ki bongo fin ya complice silence et complice c'est qui tellement belle histoire quand je dis belle histoire très belle histoire et fin ya complice en tout cas et merci à toute l'équipe de SB et merci aussi na bandero na biso baza ko sala na kati ya équipe ya Lisa Bakouk di SB en tout cas merci na bino bo continuer au sala musala bozo sala eza tellement bien eza kitoko mingi ezo mona na ba fruit lango boyo kamato ya batute boyo plutôt boyo kama baza ko lobate bo kanga misu bo kanga mato ibo la concentrer plus na mam sisi la bisa le plus na mambo pe sa biso ya elengi. À tous les héros et des héroïnes de Jérémy Chabani toza déjà na film tokende kotala sur Jérémy Cinéma titre lango ndoki zoba si je me trompe pas tokende kotala film s'il vous plaît sur Jérémy Cinéma officiel bagagi ya Jérémy Chabani ezaka na Jérémy Chabani officiel orozo bagagi ya Jérémy Chabani yo muto le baraka na bagag na seka kaka nana bezo pe le repesa nga leçon oza bezo le repesa leçon Jérémy Cinéma officiel orozelo repesa leçon ba film moko ba très belle histoire oya ko mutu moko le binanga dodo Jérémy azope maté maman travaille qu'est-ce qu'il prend ça je te donne les biberons hein assis toi tu vas prendre les biberons alors abinanga dodo yango Jérémy ape marate Jérémy azuka makambu ya kuna oui un problème te ba kopiaka eloko eza ya bien eloko ya mabe ba kopiaka te ce que Jérémy a copié ye que après film il faut lancer film après film il faut lancer film mais oui eza bien eza mabe te bon mon système wana eza même ti na kata SB officiel na moni on peut comme na les abakouk et comme na SB donc même azotika li sous pétanté. Après ce film est a lancé film mususu film est a lancé mususu c'est comme ça ba kopiaka eloko eza ya bien eloko eza mabe ba kopiaka te ce que Jérémy ezali parti oyo Jérémy a copié ndaku ya voisine eza mabe te eza bien mabe so a copié voisine qui songi wana eza mabe wana condamné Jérémy Chabani en tout cas so penda copier voisine a songi na silika mais si on a copié voisine na maramba bien pourquoi na silika je vais encourager Jérémy d'abord et bon tenir regard te bon mon on se bénité ba kopiaka eloko eza ya bien cher ami même er toza na kata ba famille ne ba botaka biso to lingaka to copier o bazo la biso ya malamu ya mabe to kopiaka te eza bongo cher ami. Hein? Tiens, j'aime s'il vous plaît. Maximum de j'aime les héroïnes et les héros. Voilà. Je vais mettre une vidéo. Ça va vous choquer. Vidéo non, tu as choqué, Bino. Ça, c'est la deuxième fois. Uxine, Akoutrana, Jérémy Nadey,
abo européen sa Jérémie Mbote. Première fois utile bakuta na day ya mama bolingo. Oh, pas comme ça. Tu vas pas comme ça, tu vas tomber. Allez. Voilà. Bakuta na day ya mama bolingo. Na butu o Jérémie ayaka. Ici la atelemaka na Omar ici je me trompe pas, oui, na ba Omar. Era Monica Jérémie azoya ici la longwe place na pesi maman Jérémie Mukongo. Ba vidéo ezali. Tolobela ngote tobeta ngokara. Mais oyo soki te rolobela parce que c'est la deuxième fois. Quand je dis deuxième fois. Yango moni na ye penza na vanda na lobelango. Abeki Jérémie deuxième fois. Deuxième fois. Première fois na matanga mama bolingo, deuxième fois na matanga ya mwana mama alinga. Jérémie aza garçon moko très poli. Ana mabe na ye. Po mutu nyonso azaka na mabe na ye. Mais ana parti nyo ezaka mingi na ko ba neni o batu ba sepelaka na ye azaka très poli. Il sait comment respecter les aînés. Yango moni na chaîne na ye eza passe muta boya ko jouer na chaîne na Jérémie. Parce que tiaka mutu nyonso na po na ye puis na place na ye. Cher ami, tu j'aime. Les héros, les héroïnes, les abakouk, tout ça j'aime. Ça fait trop mal. Et tout le monde qui osa na ranki na mutu parce que mutu on a peut-être azala un tel yo yini. Et ça ba biloko longa na zo télé ma ba artiste bozo somba ba ranki o eza ya binoté. Ma problème o eza ya binoté bino bozo somba ngo. Je vais mettre cette vidéo. Botala comment Jérémie era koti a repé sa batu moté côté ya Xil botala la réaction ya Xil. Tous on a tout juste après. Je me sentais loin de Dieu dans la période difficile. Je me sentais loin de Dieu et pourtant il nous randonnait au milieu du grand désert, désemparé. Voilà. Bonjour la communauté. Dorcas Boloko Koko Abil Wolinara Mingi. Et dans cette vidéo sans filtre s'il vous plaît. Je fais cette vidéo sans filtre. Et non, sans filtre, filtre exact. Pour bon monde. Et puis, dans la tibo, pour bon monde, dans la normal en fait. Voilà. Donc, il y a un bon monde dans la tibo, pour bon monde. Dans le biboy. Bateau, bozo tout dans la question, n'a qu'à répondre. Parce que dans l'ina qui n'a pas dans la sale. Ce qui est sali, c'est là qu'il n'a rien qu'à répondre. Bino, boyeba, et l'oronini, et comme si n'a bon. Esther cosmétique, azana pour nabino, ba maman ya poto. Bateau bosan a bat tampon. Ndoute comme là yo en exagération. Ngai yango ba ndoute na ngeze sila. So boko tina ba vidéo na ngaka bo ma peka na nga. Ezaka mwindu. Metala. Li peka na nga ngoyo. Yangoyo bo mone komi. O ma peka na nga ndeko. Ezalaka mwindu. Bo mona. Donc Esther cosmétique mutabongi singa lo poso. Esther cosmétique muta aussi ni sanga banduta. Nasu na nduta te. Je ne plus ça. Yango eze sila. Na la na nduta. Yango nduta la nganyo eze sila grâce ya Esther cosmétique. Na ose le bino vidéo fitrizate. Olingo koma le rôle nga. Olingo koma le rôle bolokoko. Yaya. Numéro na ngana tie wana. Cabinet na eza place au bunga te. Juste na beau marché sur Kabambar, croisement ya Flambeau. Bakanga mina qui marché bon. Place au bon exact. Azo ça la livraison partout, expédition partout. Bébé, nazali sou na baso ba kentos te. Ah wakute esila. Combien de temps ba to chechoko metande esila. Ba noir esila. Esther cosmétique. Bébé, nana luka nanga te. Esther cosmétique. Soro moni bocal na ye. O bouillon le roi a marambo ezate. Marambo eza. Ngana sara publicité na loko na moni. On a moni te non salate. Donc naza bona moni résultat. Yango yo non compte bon mo le kwa mkongo na nga omoni bon mona dans na ko sabine yo moko te ngaye yo ngayo ka boloko na bino ngaye yo ka donc ngaye yo na donc na koma mundele grâce à Esther cosmétique mundele je suis devenu mundele donc na koma mundele
grâce à Esther Cosmétique. Donc, numéro est affiché là. Bobenga, bozo ba rendez-vous, bokende batala bino ba posto na bino. Oh, nga tampoué comme il y a une exagération. Ba rouge, c'est ba rouge, bobenga wana. Ndeti nga na ndoto tchoko mo bina ndoko mara rouge. Mais na comme sous rouge té. Esther Cosmétique. Bisous là-bas. La soutien. Voilà. Oh bolandi ezalaki réaction ya Ixil R Jérémie aye na matanga ya mwana mama linga azopesa bato mbote. Bomoni R akomi pembeni ya Ixil botali réaction ya Ixil ne Ixil asali. Ixil nana question na retourna yo. Yo za mukolo ya Jérémie. Génération noeza Jérémie te. Jérémie azali ki aye na théâtre. Jérémie azali ki oyo aye na théâtre na sima na yo. Ozan a problème na Jérémie te. Yo na Jérémie boswana te mama reste là non? Ah Yona Jérémie boswana te. Yona Jérémie bosala même pas discussion te terme que oyina Jérémie parce que yoka Jérémie na ba écho. Nga ne question na ngina yeba Ixil. Yo ina Jérémie parce que Jérémie a mis le bac à oncle Babakouk. Yango yo oyina Jérémie parce que Jérémie aussi aza victime ya eloko wana. Batu ebele bazo ina Jérémie parce que Jérémie a mis benga oncle. Tonto ya Babakouk. Yango ebele ya batu baza oyina Jérémie a popo ya eloko wana. Mais en logique de choses, avant que madame Moutou na rancune, il faut y en a Moutou, on a besoin déjà un problème. Pardon, boli misana qui misani pour na moi no yo, sinon au moins na vidéo. Ah. Ah. Eh bois, quoi toi même? Quoi? Ah. Il a Jérémie parce que Jérémie a trop si là. Parce que mon gars a fallu analyse, pour analyse à rater, mais si on a vu une analyse, devant votre analyse. Parce que ça doit réfléchir à pas comme ça. Ah! Reste là. Parce que celui doit raisonner bien. Ici, il a Jérémie pour Nassi là. Parce que Jérémie a mis le bac à Aza oncle, Yababakou, qui a ici, il a Jérémie. Bah, de la pardon, il fallait que je m'occupe, avant de ça, Akita, avant la trottise. Yamon Otuna, Ixi, c'est que Yoina, Nani, comme on est Nani, Oina Jérémie, pour Nasila. Toina Jérémie parce que Jérémie a sollicité sur belle vie. Pour une belle vie, beaucoup de moi complicité, bossala, ensemble, bossala, les trois tortilles ninja. Yango moni ici yo ina Jérémie parce que yo na Jérémie bon un problème tout ce la rappelle s'il vous plaît cher ami au bolanda biso entre Jérémie na Ixil pechanga baza na problème té d'ailleurs Jérémie aza mwana ya Simba Jérémie a outi a kolongwe pas longwa ki vidéo ayeki na kata groupe Simba banda groupe Simba Jérémie na Ixil baza na problème té mais depuis Jérémie s'est prononcé seulement kaka alobera ninga loba keke naza oncle ya Babakouk plus problème tout et banda entre Jérémie on dirait na Ixil plus oyo Ixil a iné la Jérémie parce que beaucoup au moins na matin maman bolingo Ixil a beaucoup na chaîne na Ivipad super promo promo na image wana Ixil a Monica atema ki normal Monica je ma komi pembe Ixil a bayuka pesi mu Congo déjà mouta pesi me c'est-à-dire que mouto nazo éviter mbote ya mouto azoya na matanga mama linga Jérémie penza ya tie maboye akiti si boya apesi elongi mupanzi moi bata mona muke mais ici la logique des choses peut-être zongi beta mso linga bota pe Jérémie so bota penza avant on a appelé na mona âge à Jérémie so bota avant on a pensé na moi ni âge à Jérémie yo ici c'est parce que bota qui avant yango mon oza moi na âge à Jérémie mais Jérémie pas nous aza mwana oyina mwana batu na problème nini ce qu'on doit reprocher na eloko oh yo zo mona ki asali yo azali ki aza mwana loba na ye dis-lui clairement à que aigle Jérémie et le rosali na sepeli na ngote to o fait que le mo bébé tekna libaku na respect on a yebi Jérémie Zaranango directement qu'on s'esquiver directement on s'esquiver
Parce que Jérémie, il est le genre de personne, il y a bateau, il y a bango rancune. Au moins, il bateau, il Jérémie va ranciner. Trop de jetons, trop de problèmes, là, bateau, c'est faux. Vanda la moi, mobile, wana, hein. Na vandi na Jérémie, tant embêté, t'es tant moukier. Na kamoku, tu Jérémie, zo rappelé, ngande na kola, na lemba. Na kamoku, eh. Aye, mo dans ce gabi, si. Abi, na ta, on a une émission na sekaka. Yo, les qui n'a lembo, kol, na mission, na son, on est dans seka. Si na mona refanda abonné sinon abi a rappelé na seka Jérémie Chaban. Je vous dis ici j'aime son yebité Jérémie il est facile Aza vraiment ana facilité ya kosenga batu ba donc pour s'esquiver pas ya mukolo ceux qui mukolo se sentir levé na loko ya salaki obenga na yo rapasi eti lelo batu bakoti ça Jérémie rancune entre yena Hans Luzolo le président je te salue mais Hans nenga vali boye ye moko ayebi même pas que Jérémie hier a un problème na Jérémie même Jérémie ayebi même pas que hier a un problème na Hans mayo kaka na mato ya batu Hans alingaka te Hans pa yo kaka na mato ya batu que Jérémie alingaka ete. Mais entre Jérémie et Hans, batikala jamais qu'on discuter qu'on soana. Tu batikala jamais Jérémie a tellement manqué Hans respect, jamais. Tu Hans a manqué les qui respect, jamais. Nan basa asala ngote. Mais ba comédien kaka ya ba songi. Ba kenda ba memela Jérémie meloko, ba memela na président Hans meloko. Que tala kutu boy, tala boy. Mais entre Jérémie et Hans Luzolo, il n'y a rien. Il n'y a rien entre Jérémie et Hans Luzolo. Bah, on a problème, t'es. Mais bah, tu vas comme ça, bah, on a rancune. Mais le retour au beau yango. Artiste. Soko moni muninga aza na rancune na ye. Tika ya bunda nango ye moko. Koya ko intervenir te resomba rancune na mutu wana te. Po ye bibisi ke bandaki te. Siko ndeti na problème oh na zongi ou pour parenthèse na Hans na Jérémie na fungola ke na parenthèse na mutela kangi. Na zongi siko na mambo etali Uxil na Jérémie. Pour ceux qui ont l'analyse ensemble, Uxil a inéli Jérémie. Parce que Jérémie a ben ami kaza oncle Babakou. Jérémie est trop fila. Et puis chez Nanini, oh Jérémie a fimo à maman. Parce que n'a ben ni bilili. Film moro si la joueur est pas Jérémie, oh nièce na bango dara Michou. Michou ba Sentaraye et pas papa Alain. Comme titre film on est au Kimanga va jouer ensemble mais pas Jérémie Chabat, Jérémie cinéma. Oh Jérémie na fille bando ba BBL bosali BBL na Braza. Je crois que batu ya famille boma ba ya ba sala ba émission. Ko ba que Jérémie azo seka utile na BBL. Asanga ina fille ba seka utile ba sala ba émission. Je ne sais pas si c'est là, à partir de là, que Uxil a héroïne à Jérémie. Mais d'abord, avant même héroïne à Moutou, il faut royoka Moutou. Pour un héroïne, on a été au moins qui a tout dans la télévision. T'as net au vandi bouillet. Hein? Ma belle, ça déjà dans le théâtre. Toko ça va tout. Théâtre à ma belle. Ce rôle-là, sur 100%, bah, comédien, oh, bah, les gars, mingi na kata ba émission. Et bah, comédien, bah, l'ina mwambo mingi. Au fouti bango, bah, ye, bah, lobby. Au lobby na bango, bah, ye, bah, lobby. Oh, les verront. Bon, excusez-moi. Bah, on est bah, les 40 émissions, mais bah, on est bah, aussi la émission trop. Eh! Pour théâtre, ma belle, c'est coach. Ce qui est là, le bac qui BBL. Cardozo pas ça qui BBL. Pourquoi? Na tout n'a pas nos questions.
Pourquoi Cardozo a se senti lésé? Et bon, bois qu'il est membre BBL. Ah oui, hein? Sarah Masiala a se senti lésé pour la Nina film wana. Sarah aussi peut rôle parce que babo qu'elle n'a jeton et pas Jérémie na fille pour la salle BBL nanga. Dit nana salle BBL a se senti lésé pourquoi? Pourquoi yo Xil ne se senti lésé ma casse na problème à ma BBL? Jérémie a son mararanki na mutute. Jérémie a son mararanki na mutute. On a pénal une vérité. Bref, Vanessa, Jérémie a son mararanki na mutute. Mais bateau ba yaka jouer na FBT, ba nga ba jouer pe na Jérémie cinématique. Papa moi mobala na son mararanki na mutute. Oui, ava oncle Babakouk. Oui, ava na fila. Mais à koki ko son mararanki ya Babakouk te peut-être na bateau ibango ba sur la raté. Wana eza makambo eza ya sila na batu wana. Eza te ke loko sila na biso na FB. Tozora mama top te tozora milote. Jérémie pe na Jérémie cinéma arozwa mama top te arozwa milote te. Ayi Jérémie asombaka non asombaka rankini ya mutu te. Ne bomoni Jérémie nenga aza wana. Quoi? Prends un biberon. Allez, prends. C'est fini. Prenez. Asomba ranki na batute. Jérémie asomba ranki na mutute. Asomba te. Bino ne ba comédien nzala ya molelo e bisenga senga ni bosomba ba ranki ni ya batu. Jérémie asomba ranki na batute. Asomba te. Pour que Jérémie soit maranki na bato abeng c'est papa Serge nani nete atali ka ke te nga mana mi benga da oncle Babakouk milo yo sa ni na chaîne nga nani comment nani top yo sa nini intel yo sa ni pona mi benga oncle Babakouk mais le ko la somba na ranki na batute ayebi ke marambu o eza ya sila ça n'engage que sila o pe eza ya nga Jérémie ça n'engage que moi Jérémie. Affaire wana ya BBL oyo esali yo utile oyo na Jérémie makasi opimela mwana batu mbote okotisi Jérémie na rankine ona sila ndeni to okotisi Jérémie na problème na yo na sila ndenge nini Jérémie atindaka yo teke okende osala sila mabe Jérémie mutu atindaka yo te mukolo bobebanaka na sila Jérémie azalaka te ayebaka même pas air problème na bino même likambo na bino